Le ministre Nicolas Kazadi, le ministre de la Finance, to moni lelo na Washington Hawaii. Yebisa bande kona biso bazolanda biso na mboka lelo. Oye kozali na Washington. Na Washington na oyo balobaka réunion ya printemps ya FMI na Banque mondiale. Bazaka na réunion mibale, ba assemblée annuelle mibale, moko na avril, musu na octobre. Tokutanaka ba ministre ya finance nyonso na ba gouverneur ya banque centrale poto solola bakambo ya économie ya mokili mobimba na ba économie ya bamboka na biso na ba rapport na biso na ba institution wana. Ezoleka très bien. On a biso en tout cas ba ekoto tozwa partout eza kitoko mingi bato mingi bazosepela na effort oyo tosali na nsima mokonzi ya mboka. D'abord effort économique tolekisi oyebi tozalaka na programme na FMI. Programme yango ezalaka 3 ans et puis na 6 revues, donc 6 fois bakoya koévaluer so bozokende bien. Donc baévaluer biso déjà 5 fois eleki très bien etikali ya suka. Mais soki tosukisi yango mpe bien ekozala mbala liboso na histoire ya Congo que tolakisi que toza moins sérieux pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Tokoka yango jamais na tanga Mobutu na avant Mobutu na après Mobutu tokoka yango jamais. Ezalaka tobandi bien et puis tobebisi. Tobandi bien et puis tobebisi. Soit na makambo ya corruption, soit na makambo ya nini, soit na makambo ya kobomba makambo neti oya suka wana ebebaki na makambo ya contrat minier, toboyaki kolakisa ba contrat minier po ezalaki na makambo ya secret na kati. Donc omoni ke sikoyo basepeli nakutani na bato nyonso bazoloba ke vraiment tondimaki te tokóma na niveau tosepeli mingi bazo-encourager biso et puis basepeli mpe mpona ndenge élection eleki calme eleki bien que d'abord eleki à l'heure et puis eleki bien basepeli mingi balobi que non en tout cas il faut toza na obligation de soutenir Congo po ekende so liboso. Soki basepeli ndenge wana moto azoyoka biso na Congo implication nango eza nini baye eloko nini mpona oyo azoyoka biso elakisi nini mpona Congo avantage nango eza nini? Mais soko omoni ke élection yango eleki tata mokonzi ya mboka azwi 73%. Eza pamba te po malgré bato oyo ya motema mabe balobaka mais majorité ya bakongolais bayebi ke non sérieux ezali volonté ezali motema malamu ezali mpona kobongisa mboka côté ya président Tshisekedi. Donc bamoni yango bacomprendre malgré ke banguna bazolinga kobebisa kotia banani kotia oyo babengaka diabo mais bayebi mpe ke nyonso ezwamaka na mokili moko te ezalaka bobandi bozokende malema. Président alakisi bonne foi na ye alobi non tokende nanu mpona classe école primaire bamama bapapa bafuta su te l'état azwa en charge. Bato balobi est-ce que okoka abi te tokobunda kaka bamindele bamoni balobi te oyo mpenza aza na amour ya mboka na ye fo totia ye poids baye mpe batie biso mwa poids sikoyo ekomi kovanda etikali ke fo totonga baklasse ebele mbongo mpe baklasse ezoya ezouta à gauche à droite tobandi kotonga baklasse et tout ça oforme baprof yango mpe ezoya tozoforme bango donc moke tozokangisa makambo mpo ekende bien alobi mpe ke non mpona kobota bamama mingi bazokufa il faut ezala ofele toza bango en charge tobandi yango tobandaki nano na kine tolingi totia yango sikoyo na Congo mobimba bapartenaire mpe bamoni balobi non oyo mpenza aza na bolingo ya mboka soki asali boye nombre ya bana oyo bakufaka nombre ya bamama oyo bakufaka ekodiminue faut tosalisa ye baye mpe batie babakisi ya bango yango tobandi yango mpe sikoyo mpo nani résultat ezala kaka ndenge wana bon na gouvernance mpe abi non mboka na bino corruption eleki il faut toluka combattre corruption président asali effort mpona corruption ezala alakisi mpenza ke alingi transparence alingi boye pour la première fois depuis longtemps sikoyo ozala nani soki oza na problème soki okokanga bakangi yo eza komonana te ke ministre bakanga ye ke boye bakanga ye sikoyo ekomosalama ça veut dire que moi changement ekoti yango mpe ezokende malembe puisque mboka ebebaki mingi na baniveau nyonso mais président na courage na ye azomeka kobongisa malembe yango tozokende nyonso wana bamindele baétudie balobi non balobi ke moi sérieux ezali il faut to encourager bango omoni ke babandeli lisusu appui budgétaire et bakataka yango depuis 15 ans ça faisait 15 ans bapesaka su te babandeli yango babandeli kaka na ngai awa ministre ya finance babi non oyo moi sérieux ezali topesa bango appui budgétaire tobandi appui budgétaire yango esali ke tosali mwa makambo 145 territoires tout ça tozwi moyen ya kosala mwa makambo
président mpe alobi ke salaire ya bato totala ndenge tokosala toyebi ke toza na moyen mingi te me tosala effort soki otali basalaire toza kofuta na 2019 na oyo tokofuta lelo bamultiplie yango par 4 montant tozopesa bato multiplie yango par 4 ça veut dire que effort eyali ça veut dire que bato nombre ya bato oyo bazofutama lelo eleki mingi par rapport à 2019 na montant baza kozwa mpe eleki ya 2019 wana mpe eza effort mais malgré nyonso wana bato misusu bakosepela te bakantisaka tokóma soki nini nayebi te mais de toute façon tokende epai tozonga epai même awa na États-Unis malgré ke baza na mbongo mingi bato nyonso basepelaka te même na Suisse même na mboka nini ezalaka bato moko basepela mosusu basepelaka te mais effort oyo biso tosali bato nyonso ya mayele ezala kati ya mboka oyo na libanda bacomprendre ke oyo nanu tomona te volonté ya boye effort ya boye nanu tomona te yango tozokende yango soki chance ezali tokozwa 6e revue tokosala so programme moko ya mibale bakoya sina mbongo ebele na biso moko ya kati ya mboka tosala effort ya mbongo tala tosalaki makambo ya sikomine wana torevoir projet nani contrat po toassure ke mbongo ezokota bien nyonso wana so tosaleli yango bien okomona ndenge mboka ekochange banzela ekotongama banani mboka ekochange congolais azoba oui mboka ekochange baavance wana mpe ozoloba bato bazoba oyo babengaka biso ata na voie de l'amérique wana balobaka oui mboka ezochange budget mati mais tozomona yango te na table tozolia te fufu eza te oyokaka yango sûrement mais koyebisa bango parce que oui c'est vrai que biloko nyonso nozoba wana eza oyo babengaka badeta eza ezomonana wana moto akolia yango aza te mais mama oyo aza nani akokolia kotilisa bana na ye te oui classe aza peut-être kofutela bana mais bazomona yango te bazosentir yango te na bango oyebisa bango nini il faut kobakisa nde mayele tala totie mbongo ezali kutu na gouvernement oyo te gouvernement ya elunkamba basomi batracteur soki 200 millions de dollars tofuta yango ti lelo nano tosisi kofuta te mais tracteur yango epesini ezali nango ezali bakaboli yango epesi mpena résultat te biso moko todepensa bambongo ebele na agriculture résultat emonani nano te ça veut dire qu'il faut kobakisa mayele avant biso boyebi projet ya bukanga lonzo batiaka soki 300 soki 400 millions ekenda wapi esala résultat nini donc il faut kobakisa mayele yango wana ngai bato balobaki na blokaka puisque ngai nazalaka soki tosala dépense mpo nazala sûr que tour oyo tozwi mayele ya baerreur nyonso oyo avant mpo tozala sûr que mbongo so totie esika oyo ekobota balobaki oblokaka bango boye mpe bazoloba susu ke yo moko ozosala bapaiement en urgence oyo epanzani sur internet bato nyonso bazolobela yango e namonaki kutu na tweet na yo monsieur le ministre ke ntango ozozonga awa okokutana na presse olobela yango mais ezali kamoni emo bazobloke emo babimo ozopepela mais yo moko otala contradiction ngai moko nablokaka ngai moko nasalaka en urgence ngai moko nasalaka badépassement budgétaire nasalaka badéficit mais finalement bolingi nini non la vérité ezali ke mboka na biso na badomaine ebele il faut tobakisa mayele e ngai nakoloba te ke ngai nayebi nyonso mais na mwa expérience na ngai oyo nasaleli awa na akala na sikoyo nayebi ke awa danger ezali awa eza boye et soki na expliqué premier ministre na expliqué président totali décision ezamalaka kaka mpona bolamu ya mboka donc yango wana mais oyo elobi ke nakoloba soki nazongi wana ezali po presse eza presse na presse yo oza journaliste oyebani la voix de l'Amérique eyebani misusu babengaka bango kaka mpe presse mais eza kaka presse kaka mais tolobaka tondima kaka me yango te bango bazwaka information bakoverifie te bakotuna te contradictoire mpo ngai nayebi ke na déontologie ya journaliste soki ozwi information yo moko opese yango nano oluki point de vue contraire avant oloba quoi que ce soit mais eza na bamisusu bakoma lokola bamercenaire kaka kofinga kaka koatake okomona ke eza baguerre moko range esalamaka na mbongo eza propre te soki nalingaki soit nake na nzela ya justice naza na bapreuve nyonso ya kokangisa bango ya kokende na bango kofaire condamner bango baya olobaki non azoprofite na position na ye mpo asala bato mabe naboyi yango nabi non par respect mpona baauditeur mpo baauditeur mpona population baza population na biso bango nde bavotaka biso par respect mpona bango par amour mpona bango funa telema na explike bango
nasolana bango tout ça question réponse tout ça et puis esili oyo akondima akondima oyo azali na matoi ya koyoka ayoki oyo azali na motema akondima andimi c'est tout. eloko nini ozomi reprocher lelo ke ovina nasalaki yango bien te ifallait peut-être nasala boye ifallaki peut-être nana est ce que à part avancement non eloko moko nasalaki place oyo ifallaki non eloko nasalaki mabe eza évident eza communication ezalaki mabe parce que tosali makambo ebele oyo eza na motuya moko ntango nazomona bato oyo ya mayele oyo bayebi batalaka na bamboka nyonso ndenge esalamaka nazomona félicitation nazozwa epa na bango encouragement nazozwa epa na bango soko na compare na kofinga oyo nazoyoka epa ya bato na biso mpo na ignorance mpo baboyi koyoka baboyi kondima esalama awa nalobi non eza faute na bango te ndenge nzambe alobaka mon peuple périt par manque de connaissance nga mpe namona donc erreur nasali fallait na communiquer mingi na communiquer na ndenge moko ke bato nyonso bacomprendre na makambo nyonso tozosala natiaki effort kuna mingi te mpo ngai nakanisaki ke bato bango bakocomprendre bakomona me namoni keza ndenge wana te soki ocommunike te monguna aye kocommunike monguna aye mpo adetourne bato akosa bato nde erreur mingi nasali yango ayebani Merci.